Est-ce que vous avez les musiciens les plus malheureux? Ils ont fait rigoler. Le plus malheureux de tous les musiciens. Musiciens a malchance de tous les temps. Ils ont fait rigoler. Musiciens maudits, musiciens malédiction, ils ont fait. Si vous avez une histoire à faire, malédiction, malchance, donc il fait rigoler. À 100%. Moutou ya jalousie, kakaye. Moutou ya ingratitude, kakaye. Lelo sika, bazolo bela, fera kobeta, yu arena. Fera kobeta, akor arena. Bango moko baza sire tena makamu bazo solo. Bazo solo la. Baza sire tena makamu baza koloba. Bota la sika tango boza ko compare Fally Ipupa na fere. Bota la kaka bino moko. Tango bozolo bela akor arena. Wana tozo benga Bercy, akor arena. Fally Ipupa beta ngo na ane nini? Fally abeta akor arena, pardon. Fally Ipupa beta akor arena. Nakanga batirete yango. Fally Ipupa beta akor arena na 2020. Eza 5 ans déjà, 5 ans depuis Fally Ipupa abeta akor arena. Donc pona ba warrior eza déjà eloko moko donc ya konzuluka. Eza eloko moko lisusu ya bakiko lobela te basi baleka kuna bakei. Nde esika fere aza kolota kobeta. Après 5 ans, donc 5 ans ya Fally. Nde zokoma kilelo ya fere gola. Botala boyoka bomi yoka bino moko. Et puis boza koloba concurrence. Aza concurrent ya Fally. Mes chers amis, botika lukuta wana. Aza concurrent te. Faire ndem aza malédiction ya musique. Donc ayaki na ye pona koluka, komi luka, aza musicien te. Aza na vision ata mon côté pona musique. Bam concert a beti aza bam concert ya mawa batu baza ko bayokele ma okende kotala. Mais batu basi ba comprendre qui est faire lelo. Bandeko avant ko sala na comparaison botala na no Stade de France nazo kota. Botala Stade de France ya Fally. Sama kelele ba congolais, mais c'est ça là qui sold out. Est-ce que faire aza capable de faire la sold out sans maquiller la congolais? Asa la sold out na milia mindele. Faire est-ce que aza capable? Et puis bota la prix à stade de France ya Fally. Et ça na ba billet ba 250 euros. Oyo faire kotika la jamais kobeta. Prix wana faire kotika la jamais kolota yango. Bandeko. Lelo toza na 2025. Fere bakomi ko kanisela yesika, bakomi ko kanisele kobeta akoro arena. Imaginez-vous retard ya boye. Tant boza koloba aza adversaire ya Fally. Bota la retard ya 5 ans. Retard ya 5 ans. Pendant qu'il y a kende abanda ko bundisa akoro arena. Après kuna il faut kende kobeta ovo arena. Après ovo il faut kende you arena. Bandeko. Et ko zoyeta combien pour kende kobeta Stade de France. Encore aza mukolo kimukuse na ye wana bande kwa faire aza mukolo kimukuse ko sabino te aza mukuse mais aza mukolo ajo aza nango lelo bande ko nangai e ko permettre yete abeta muziki ya Stade de France e ko zoye combien de temps muninga na ya zo beta ngo déjà donc botala nano eloko ba différence minene. Et si ka Fally Ipupa zo kende ko beta 20e anniversaire na ye 20e anniversaire à carrière solo azo beta ngo na Stade de France. Baneko to tiaka pe ba blague pembeni to lobaka na biso makambo ndenge to lingi mais prudence ezalaka na maloba na makambo na biso. Irene Mabweni na pesi mbote ya trop. Boza ebele boza kolandanga boza kosenga ba reconnaissance boza ebele mais nandimite que na ozala capable ya ko satisfaire bino nyoso. Mais une chose est vraie, Irene Mabweni, Patrice Douarda, boza ebele o nakoki kopesa bambote boza vraiment mingi. Encore une fois boza la patient Jean-Pierre Jean-Pierre Penze na pesi pe mbote bandeko nanga mami Sadiki Glody Losa na pesi yo pe mbote ya trop. Boza ebele bakombo Orfengoma
nazo ofengo mana koyela yo émission na yo eza koya oyo sengi Freddy Mumboko na pesi pe yo mbote ya trop alors bandeko bozala toujours bozala scotché makambo eza koya soki fali aza ko kende ko célébrer 20e anniversaire na carrière solo na Stade de France abanda musique na 2000 combien carrière solo 2005 mais sikaza okende ko sepela azokende déjà ko sepela toloba ata soki toloba 19e anniversaire akende kobeta ngo na nini na Stade de France fere yo sobe okobeta ka anniversaire no wapi ya 20e 2017 okobeta ngo wapi bandeko na age ya fere d'abord to bien que fere azalaka na musique ya malonga te pona concert musique ya fere eza lokola ya Koffi Olomide eza ba musique kaka ya kufandaka na ndako oyoka eza musique ya ba concert te eza musique ya spectacle te tango azokende Accor Arena nani muta okende ba okende kuna ka kundenge ba malilo to bato bayoka ki na Adidas Arena ba malilo wana nde bato okende kaka nangoka na ba Accor Arena ba U Arena pendant que soit disant adversaire na yo fali azo binisa batu azo ya na banzembo za ko binisa nyonso wana eza rumba ezo binisa ezo ningisa ezo sepelisa batu baza ko se retrouver mais sika yo fere de nulle part musique ya malonga te musique ya spectacle te musique ya show te ozo tia makelele kaka okozo ya kobeta place ya 20 000 yo kokoka 20 000 Accor Arena bao baza kokosa yo fere baza ebele mais tika ngana yebisa yo vérité fere oza na niveau te eloko akonzuluka pona ba warrior ya Accor Arena ba Bercy nde yo sikozolinga kobeta ngo après 5 ans ozoyo kata soni te moninga azobeta Stade de France lelo nini nde ezosala yo obeta Stade de France qu'est-ce qui te manque pour yo pour lakisa na monde que naza capable ngape na kobeta stade manque ya stratégie manque ya idéologie wana nde fere gola idéologie ezate vision ezate azobeta kaka makambo na improvisation lokola Tshisekedi improvisation na makambo nyonso vision ezate plat ezate projet ezate fere oza na vision na musique te oya tala kaka likambo mosusu bato baza kobosana avant Fally Ipupa a intégré Quartier Latin asala déjà album déjà elakisa ke aza guerrier sans Quartier Latin alingaki pe ameka déjà vie na ye sans Quartier Latin Fally avait déjà un album na marché ba meka na bango mais yo fere avant wenge osala nini obeta album obimisa album oyemba na album nini oyemba na studio nini ozomona ba différence tango toza koyebisa bino ke eza na ba parvenu ba fere gola eza na ba musicien Fally ameka déjà ko bimisa album abeta ka ba instrument donc musique eza na makila na ye fere akoya famille na nga ba byo to yembaka mutu nyonso ayembaka mutu nyonso ayembaka na mokilinga pe na yembaka mutu nyonso ayembaka mais kozala musicien eza likambo mususu mutu nyonso kozala chanteur mais kozala musicien eza likambo mususu Koffi Olomide musicien Werason musicien Fally Ipupa musicien Fere oza musicien te oza chanteur lokola babiso biso tu ba mutu nyonso oza chanteur mais oza musicien te oza parvenu oye koluka vie na musique ezala kaka accident o wera poni o wera zio aponi a commission petit na ye accident kaka eza baku libaku eza libaku ozwa epa ya wera abeto libaku okoti na wenge okota sa vision sa projet mais nani oyo Fally kokota Quartier Latin azalaki na vision déjà parce que azalaki na musique tango koti Quartier Latin a apporté quelque chose amemaki quelque chose mais yo ye na wenge o mema eloko te mais héritier muto apesa yo makambo na kacha maison na wenge héritier apesa yo bavoko oyo bandaki nango carrière na yo na wenge bavoko na yo ebandeli héritier déjà pesa yo sika tika bambriema tika kwambrie batu fere gola yebake
dano avant kota na kata na silisa Frère Gola a jamais okozala reconnaissant ya Héritier Watanabe. Héritier Watanabe a investir na kati na yo. Apesa yo banzembu po mata, apesa yo bavoko po yebana. Il a investi dans toi, a investi na kati ya mwana na yo atangisa ye. Et Frère Gola tio kokufa. Héritier akotika la mutu moko doke asala ebele na kati ya vi na yo. Wana eza vérité. Si katangu boza koya na makambo ya orchestre, boza na makambo ya muziki. Frère, oza na malédiction na kolo, boza na malédiction parce que lelo ngaki obeta stade na France wani fala ko beta kaka France na stade pona kolakisa na fali soki abeti stade na France yo po ko beta France na ko beta stade na France abeti na Paris yo po beti na Paris baba même biloko même muninga za ko tika yo abeti déjà ovo abeti Accor Arena abeti U Arena azokende stade de France azotiko na 4 éléments papa fungola miso pe eloko angonyo sokotisa plus de 15 000 places. Yozo beta ba place ya ba 7000 à part ING wana eza place mutu nyoso akokosa ne bato ebele mandeko awa naza kopesela bino makambu na ndenge ya blague te Frère asiatikali sima na makambu nyoso aza le musicien le plus malheureux le maudit ingrat de Frère yango ko kende pa ite ko évoluer te yango aza ko beta musique ya likukuma azo beta musique ya likukuma eloka malonga ezate Héritier lelo aza ko dominer ye bande ko bo partager bo commenter na komi na suka a plus